Bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows de Nar TV. Merci, Navao Balandi des shows de Nar TV. Tu es tout partagé ensemble. Kakane tu partageras Nabino. Nazana di solo moko papa mama simba na bokebi. Na kolinga olandanga très bien na li solo oyo. Li solo oyo, tous on a besoin ya conseil na souk. Mais li solo oyo na kolinga na ibisa yo, mama ami na yo akiko koma ennemi na yo lobi. Pire yo akokoma pirate lobby. Camarade na yo akiko koma madame yo bimi libanda. Landasko lisolo très bien. Mais avant to beta lisolo na biso, to kopesa bon début de la semaine. Na sponsor officiel il y a des shows de Nar TV. Ngoya Ngola Godé Maman na Sisina Deyo Paris Défense et ça là yo bien côté aux amis. Mais pourquoi pas to pesa pe bon début de la semaine à tous nos abonnés sur des shows de Nar TV. C'est-à-dire, Balandi Nyoso y a des shows de Nar TV. Non quoi bana lobby, bon début de la semaine à tous. Nzambalo la bate la biso. To kuta nakato solo la. To meka ko développer. Peto baksa maele na mtu na biso. Na kombo na Yesu. Merci to kozanga te kopesa. Ba joyeux anniversaire na biso na maman na biso Véronique. Maman Véronique Nzongo Sadi Makiese na Lausanne Suisse. Maman na biso abakisa kimbula lobi na journée ya dimanche. Mais biso lobi dimanche na des shows de Nar TV émission ezala raté. Bolimbisi yango biso pe tozangi te to profiter na journée ya lelo lundi pour les anniversaire na hier. Et qui kozwa même un mois tropé sokara ba joyeux anniversaire. Biso sko na des shows de Nar TV. To pesi maman na biso Véronique Nzongo Sadi Makiese na Lausanne kuna na Suisse nzamba lola batela yo nayebi ke olobaki ba catholique ba ko souffler bougie po na yo nayebi ke opepaki bougie moko obakisaki na mibu na yo nzamba lola batela yo maman Véronique merci beaucoup toleki na émission na biso to betasko lisolo nazana lisolo moko franchement mokili eza mabe yaya mokili trop matata camarade na mokili ase azakate. Le bon camarade ou le vrai camarade c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi na lobi bongo? Landa li solo. Maman na biso benga na des shows de Nar TV. Problème o esalami na niveau ya nani? Ya Londres. Problème o eza na Londres. Entre Londres et Belgique, landa li solo. Maman lobi des shows na yaki na Londres. Na bwa kingunda kaka ndenge ezalaka nazwa kingunda nanga bapesi nga ndako kaka ndenge to vivraka na ekokutana na garçon moko bolingo kaka ndenge ezalaka bolingo kwiti bakutani na garçon balingani mama azwi garçon bakomi kovanda na garçon na ndako esika moko c'est-à-dire bakutani na mobali na ye basali bolingo na bango bakomi kovanda na mobali esika moko yoka nafungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oui, ba bolingo o ya komemana. Tolo bango miko nyonso. Ya bolingo komemana. Mobalo abimiseli yo même pas bouteille à sucre. Aza capable ya kosalo ba aventure. Parce qu'abimiseli yo même pas bouteille à sucre. Ya o no kwa bana. Soko ki conseil awato ozo la conseil wapi. Mwana mayele kote ba opesa conseil ya chaka litoi. Ya malamu zo ya mabesa nini. Bwaka na loba ngo miko nyonso. Na bandeli na lobi boy. Mabala ya komemana. Mobali ya bala yote bovande sika moko. Il est capable de tout faire. Akosala nyonso, aza capable de tout faire. O ya kolinga sala kosala. Aza capable ya kozelo mbanda libanda. Aza capable ya okebota libanda parce que bobala nante. C'est ça. Et andimana ebisa bino vérité. So to okosa to sunga bino te. Mais la vérité blesse, mais la vérité sauve. Nakangi parenthèse tozonga na sujet. Maman lobi des shows
tolingana na mobile nazui mobile tokoma vanda na mobile nazana grand frère nanga tozana na même pays tozana awa na Londres grand frère nanga tosambelaka na église moko ezali na mokomsu tokende église mama na biso abi tokendaki église mokomsu na grand frère akutani na sœur moko ya quartier côté touta na mboka na Congo grand frère nda yebaki sœur wana bayambani mbote tout konso ndenge zalaka grand frère nanga alakisinga sœur wana aza sœur à quartier touta ki esika moko tout ça pa na bango boyina boy mama abiso oui abi oui na ko reconnaître ye po mikolo leka ki ebele to sepeli to yambani ensemble grande sœur ya quartier mama lobi de show ngaku tunayebaki e disuste grand frère nanga nde a reconnaîtra ki na église to kutanaki tamba yambani na grand frère a expliqué ngai na ko comprendre oui na yebiye to yambani kaka ndenge zalaka to yaka okutana na bamboka libanda to komaka famille moko bayambani grande sœur wana utaki Belgique na Belgique eska grande sœur utaki abotaki na mobali ya batu na Belgique kuna na Belgique pe mukande simbate nde akimi na Belgique aye na Londres aye kobwaka ngunda na Londres mais esika kovanda ezalaki te grande sœur azala non ko souffrir azo yenga mama na biso abi de show lokola grand frère nanga pe azalaki aye Londres sika grand frère azali kovanda quelque part na ba foyer kuna nda memi grande sœur à quartier ake kobanda kobomba ye kuna pa na ye mama na biso lobi de show du fait que ndeko mwasi azalaki na souffrance na mwana maboko na bande ko kabele mwa mbongo na yebisa ipe grande sœur à quartier komi tungisa te soki omoni même mobile nanga senga ka mbongo senga ye andope so mwa 10 euros 20 euros ça dépend ya mbongo ozana nango ozanga raté kopesa mwana en fait ozanga raté ko sombela mwana miliki bref toza wana mikolo zo continue koleka bambule zo continue kokende nzoka na kati wana ndenge basalaki connaissance mama na biso abi de show azaki muninga mwasi azo souffrir epesa ki passe azana mwana maboko nga moyena ya na epa nange ezalaki te ponga pena mobali nanga nani toboti te tovanda kesika moko na okai komema ye na kati ya foyer nanga te mais grand frère andimaki abomba ye yango na lobaki asenga mobali nanga mbongo yaya kebaka na ba accès mususu yo moko muto kofongola keba kofungola ba porte yaya ko kabeza mabete kotinda mobali no pa kabambongo eza mabete mais keba okofungola porte mususu yo moko nanda disolo mama lobi de show ndenge na yebisa camarade nanga senga mobali nanga mbongo bakabela ke moi 20-10 asombela mwana miliki nzoka na sima wana grande sœur akomaki makangu ya mobali ya mama na biso kolo lisolo mama lobi de show grande sœur akomi makangu ya mobali nanga bakomo bimana mobali na ye mama ye barate et chose grave mama lobi de show ekoma iso to sa ka provision mobile il faut tout ça la provision par D. Ça dit bah comme ça la provision par D, une partie il faut qu'elle n'ait pas ya grande sœur à quartier. On m'a dit mais des choses comment qui grave. Comment grande sœur à quartier a comme un privilège. Na vie ya mobile nanga ko lekanga moko mwasi na ye. Comment grande sœur à quartier a comme un privilège ko lekanga moko mutu na lakisa ki mobile nanga grande sœur nanga ya quartier. Tu ça wana. Oui, basi boa mabe makasi pe boza mitema mabe. Comment expliquer muninga sungi yo, muninga zo kabelo mbongo, mama na biso abi de show, na bande ko kabele mbongo. Na zo zwana biloko so na ke na foyer ko keta la grand frère, na eli bango biloko, na ye na zo ele biloko. Na zo pese na mbongo. Mais kaka ya baluki akomi makango ya mobile nanga, landa lisolo oyo ka gravité. Yango mama na biso abi de show, beta lisolo pesa conseil. Bref, mikolezo leka, mwana mwasi wana azui zemi. Mutazana maboko wa mutu ba obomba ya azui zemi. Wana na grand frère ayebite ke zemi wana azui eza ya mobali ya petite sœur na ye. Na sima mikolo ye ko umela ye grande sœur akomi na position na ye mususu akomi kovanda pe quelque part alongwe na maboko ya grand frère ya mama na biso kolo lisolo aye kokoma na zemi ya liboso. Aboti mwana. Mama na biso ayebaki te nzoka mwana wana nani grande sœur a quartier aboti mwana ya mobali na ye. Mobali ya mama na biso ache grande sœur ya quartier zemi. Baboti na ye zemi. Oyebi, eza na basi ebele ba yo détruire mabala bandeko na bango abasi ou bien ya ba camarade. Mama yebaka camarade ni yo komema na ndaku na yo.
Ba camarade msou baza bien te, ba camarade msou ba serpent. Yo kanso memi camarade na ndako, nzoka camarade akomi kokwela mobali na yo. Yo kanso memi camarade na ndako, nzoka camarade akomi makangu ya mobali. Eza ba camarade nyon sauté hein, tant to betara lisolo. Luka o comprendre lisolo bien, yo nde yeba camarade nini yo za na ye. Yeba comportement ya camarade na yo ezaka ndenge nini ya. Il y a des camarades bazaki déjà bandumba na Kinshasa. Oyeba ki yango bien, pourquoi kolingo pe sa confiance na camarade andengo wana. Oyebi bien camarade wana depuis Kinshasa réputation na ezala kamabe. Pourquoi kolinga oyeba ni sayena mobali na yo. Tout ça de wana. Eza ba camarade nyonso te ba camarade pe ba na problème te tolobi boye. Yonde yeba camarade nini olingo présenter mobali na yo. C'est ça, c'est clair. Pour ne pas tout mélanger biloko to tia potopoto. Non. Yeba nani ozo présenter mobali na yo. Yango na lobi na ebandeli ya émission. Keba ami akoma ennemi, pire akoma pirate, camarade akoma madame, yobi malibanda. Tout ça wana. Tobeta lisolo. Maman na biso abi des choses na ndo yeba te nzoka camarade wana. Grande sœur à quartier, aboti mwana liboso na mobali nanga. Wana mama azo yeba te. Mikolezo continue koleka. Batambo la raso ba question ba bloka kolia ba provision mobile il faut insister kaka il faut tout somber la paix grande sœur na yo wana faut tout kendo tikele biloko moni abota ki akomina bana mibale tu sais souffrance tout consort maman na biso bi des choses na ndo yeba te et ngape na comprendre te comment grande sœur o azana na position malonga te mwana liboso yakini na maboko a oboti su mwana mibale grande sœur abomba pe mama azo continuer ko kendo tika biloko baba si boa mitema mama abi des choses zemi ami balé kokota na minute mobali aboti mwana mi balé na grande sœur à quartier o ya uta ki Belgique mwana mi balé côté problème yeko bima aw grande sœur kota avandaka aux alentours na ye kaka na ba camarade abeti lisolo mwana oyo na bote ya liboso ya mobali ya tel mwana na boti ya mi balé ya mobali ya tel et chose grave. Maman na biso abi des choses na komi na inquiétude. Po mobali depuis pe to lingana to bota raté. Maman na biso kolo lisolo ye na mobali baboti te. Mais mobali libanda aboti bana mibale. Tout ça wana. Tant déjà bana mibale ba komi kuna, est-ce que espoir eza disusu? Pa maman na biso kolo lisolo. Na ebité à vous les claviers, yango to retourna question na suka opesa conseil na kati. Yango na bilanda très bien pour comprendre. Maman lobi des choses soupçon bandi ko ya soupçon bimi mobali nanga bota na grande sœur ya quartier o ya utaka Belgique biso nde to yamba ki e grand frère nanga mutabomba ki e azaki nesika ovanda te aya azo souffrir na mwana maboko mwana na utine na Belgique également abota na mutukuna na Belgique abotaka na ba vie ya quartier bon yo bika basi pe mamba bana akumbani na mwana ona akimia ye na Londres. Na Londres azayi na position te biso mututo zuye. Mais na suka ya quartier akomi makangu ya mobali nanga na ndako. Mama azolela. Mama lobi papa des choses ya quartier azuinga mobali. Na minute pourquoi na peso lisolo beta des choses po bakomi na bana mibale. Ya liboso na tuna mobali abi ah non to ebi mana ebi makambo wana te mobali awanga na po ba soupçon yaki. Mais ya mibale vraiment confirmé bana nyonso mibale ya mobali ya mama na biso kolo lisolo. Confirmé et chose grave mobali ake même koluka asala ba déclaration ya bana ona ki baza bana na ye nde côté makambo bombarder yango mwasi na ndako azo tuna mobali awangani azo wangana bana complètement abi bana na yete eza ya yete ayebite tout consort mais déjà par soupçon mobali azo luka kendo sala déclaration ya bana na la mairie ke baza bana na ye nde loko ba weleli sikoyo yango mobali na ndako awangani bana mais libanda azo luka kendo sala mikanda ya déclaration ya ko accepter bana baza ya ye yango mama na biso abi des choses beta lisolo bande kwa basi boyeba banani boki koyana bango na bandako na bino ya pire koma pirate mama na biso azolela libala azolela mobali elo ni na olingana bakisa na kati ya lisolo na bandai na ebandeli émission na lobi ya oyebi mabala ya kokumba na kaka mobali o amela ata apesa ata secret pa na bino yaya aza capable ya kokende sala nyonso ya lingi. Il est capable de faire tout ce qu'il veut pour ayebi kabimisa même pas secret po na yo. Ako ke bala libanda
akoke bota libanda yango moni ba mabala mingi o mobali akebala libanda ta mobali wana akebala libanda est-ce que oyo azana ina ndako abala ye c'est ça vous devez aussi comprendre mibali mingi ba okebala libanda est-ce que tango akebala libanda azaka na mwasi oui to boyite azaka na mwasi mais mwasi azana ina ndako est-ce que abala ye c'est ça soka bala ye te c'est normal akendo bala libanda c'est ça oh aboti libanda oui mais o bazaka na ndako est-ce que abala ye soka bala ete c'est normal yango tolo ba des fois yaya to tika ko kumbana na mabala ko kumbana yaya o noko abana tika tolo ba vérité tika to pesa na conseil tant to beta masola bo yaya soko moni eza bien ozui soko eza mabe osai nini obwaki ekota yo awe bimi na ngambo eke ne considère pas on n'est pas obligé de tout accepter non lo bango mikolo nyonso yaya tozo obligé ko ndima nyonso te yo soko moni eza bien ozui soko eza mabe sa nini obwaki na yo yaya on est libre mais sauf que no lingana sala émission ko ekozala capitale pour na vie ya mutu moko pas pour les sentiments mais pour yo comprendre nebi kiza ba te belé bazo comprendre nga et belé mais so yo oboya ko comprendre oui yango na lobi tu n'es pas forcé ya ko comprendre tu n'es pas forcé de tout accepter yaya mais no lingana yebisa yo ke mabala o to kumba na ngona poto to bala nite yango ba dégâts ezozala oui eza na batu mususu babandaki ndengwana babala na kite lelo balatani ba voile ouais ça je sais batu na batu bayebi ne ba omema na bolingo na bango batu na batu bayebi ne bolingo na bango ebandaki eza na batu bakumbana ki bavandi ndako moko babala na kite baboti pe na bana mais lelo balata voile c'est ça c'est-à-dire boki ko vanda ndengwana mais si il y a un vrai amour réel sokeza c'est un problème te mais soki bovandi ndengwana bolingo eza te amour réel ezate dégâts lobby problème aboye koya to sande wana ya kolingana eza mabete kovanda na mobali eza mabete to mwasi ko kevanda na mobali eza mabete mais question eza est-ce qu'il y a un vrai amour est-ce que vrai amour eza na kati c'est ça la question est-ce que vrai amour ezali parce que ce qui vrai amour ezali quelle que soit la durée Borobalana, quelle que soit la durée, okola ta voile. Mais ce qui amour ya solo ezana katite, yaya quelle que soit la durée, c'est l'échec. C'est ça, quelle que soit la durée, c'est l'échec que tu attends. Vrai ou faux? Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Dans ça la émission nanga très bien, j'explique bien pour mon temps comprendre. Yango so comprendre des choses c'est que yo za na posa ko comprendre te. Yo lingna bando yo sala ka ba émission na okosa pour yo ka bien te. O lingna sala ba émission abuzoba ya ko kosa pamba pour na luka kaka ba vie na YouTube te. Ah non, ça l'émission est vraiment réelle, vérité. O yo ko bénéficier et le remoro na 4. Papa maman to e baka ndenge to vandi soki bolingo eza ya solo. Yaya tozozo la fruit ya bien liboso. Mais soki bolingo eza nango ya lokuta, lobi ba beto kake ya boy. Oya zana mato ya koyoka sai nini? Oyoki mutu na mutu ayebi nde balingana mobali naye, mutu na mutu ayebi nde balingana mwasi naye, mais yondo yebi secret ya ndaku na yo. Ndako lalaka moyebi sike tangaka ezate. Maman na biso abi des choses beta li solo pesa conseil. Mobali to vanda naye to umeli. Mais to tikali kobota te. Yena mobali ne babota raté. Yango to nito tuna ba question na suka. Ah mobali akomi na boule akende ko reconnaître bana naye. Est-ce que comment dirais-je nangana lobani comment dirais-je est-ce que maman na biso akiko kozala vraiment espoir ya kozela na mobali aboy. Mobali awanga na bana, awanga ni bana. Mais libanda déjà azoluka ke ndo déclarer bana na ya ke ndiko reconnaître bana. Yango maman lobi des choses beta li solo pesa conseil sengelanga pe conseil. Maman atuni a continuer ko vanda na mobali to atika ye. Mais mobali azo wanga na bana. Mais bana nyo sumi bale ya mobali na ye. Bana nyo sumi bale. Biswane bimi baswani aswani na grande sœur à quartier baswani bana pe soko tali bango bilongi ya papa et voilà. Bilongi ya papa azo luka reconnaître banane mais devant moi sinaye azo wanga na mais libanda déjà fuite bimi soupçon bimi azo luka a reconnaître banana et sali mawa passe na son eloni to baksana suka yaya keba pira koma pirate
ami akoma ennemi, camarade akoma madame, madame abima libanda yango. Maman siko akomi kotuna, est-ce que ça sert à quoi il y a qu'on continuer? Est-ce que c'est nécessaire de continuer? Est-ce qu'il y a continuer qu'on vende na mobile? To atika, to zande wana, pesa conseil. Et là on y to baksa na suka yaya, bazwa ki yo na passe. Muninga aide yo. Aide yo ala kisi yo mobile na ye, senga ka ye ata mbongo pona miliki ya bana. Ezaki mabete. Mais comment on peut que mobile ya muninga? C'est ça le problème. Et puis maman na biso abi des choses nga kutu na yeba ki eli susté. Muta yeba ki est bien grand frère nanga, tengo expliquer nga na ko yeba ah na yebi ya nanga o ya quartier mais ya quartier azui maman na biso mobile. Maman azolela, maman regretté, maman lobi des choses bêta. Yango tobi na suka émission. Yonde yeba camarade ni no memaka na ndaku no. Ya biloko esalami trop na poto. Boyebi yango mambo eza trop. Ya keba na camarade. Eza camarade nyo sauté. Mais ça na ba camarade msusu yaya. Toyeba na ki depuis Kinshasa. Oyeba ki comportement na ya zaki camarade amabe. Pourquoi on préférait que l'accès mobile na yo? Oyeba ki aza camarade amabe. Pourquoi on memaka ye na ndaku na yo? C'est ça aussi. Yaya na loba mikonyo so mutu msusu oyeba ka ye na Kinshasa kala. Mais na sima bambula oto kabwana oyebite akoma kanani. Akoma ndumba, akoma bandi, akoma dealer. C'est ça. Faut faire attention. Yaya to kabwana kala bambula ebele to ekokuta na après 20 ans, 10 ans, 15 ans. Faites attention oyebite akoma nani na sima bambula wana. Oya zana mato ya koyoka sai nini? Oyoki mama na biso atuni boye. A continuer na mobile na ye. A koka ko supporter au mobile ya sali. To a se débarrasser na mobile. Yango tobi mabala ya kokumbana. Mobile aza capable d'aller tout faire à l'extérieur pour abala yote. Ndimelanga. Ndimelo na olobano. Mobile soka abala yote, il est capable d'aller faire tout ce qu'il veut. À tout moment, arokendo bota libanda, arokendo kota pe libala koto mususu, okoyo kape abali ndeto yoka ba mususu awo. Abala yote, abali kuna. C'est ça. Toyoka boyoka nde mambo soki na poto. Boyebi yango. C'est-à-dire na nyonso tolobaka yaya yo tirer leçon na kati. Il y a bien joie. Kolukate conséquences ya côté ya yo non. Mais quelque part balobi les conséquences corrigent mieux que les conseils non. Wani za pona ba nyama. Nyama nda linga conséquences fimbu liboso nda yo kime mutu. Ayoka na matoi. Oya zana matoi ya koyoko sai nini? Oyoki noko desho yiwana lobi. Benga des choses de Nar TV na ba sujet a bien aboyeto le belango. Oye komelu e komela ba misuste. Le plus important, partagez votre émission. Pesa pe bande comme sous batal. Ba pesa maman na biso conseil. Yo ko lobani na kati ya problème oyo. Conseil ni yo ko pesa na kati, pe yo o comprendre ni no tirer les sons ni na kati. Voilà pourquoi toujours senga bo partager rapé, ya ko partager ka buzo bate. Partager makambo mutu soko tindeli ayo ki abi ah wana frère nan frère des shows wana nani noko abana ah kolinga to tindela mutuka ba bêtise ba biloko ba bazo finga na ba vidéo moko ezanga tina non partager ka masolo eza bien ba te belé bana besoin ko yoka ba émission amboyi ba mingi ba ko tu YouTube ka pona kolanda biso poto yena ba émission amboyi po yo partager ki. Merci beaucoup. Partagez votre émission numéro nanga ngwana ezo circuler gravé na WhatsApp okozwanga pesa biso masolo à bientôt le belango aimez commenter votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission ezakoya. Pe sa réponse. Ciao.